Ngai prophétesse Anne, bokolanda très bientôt émission nanga sur cleboaoriginal.com. Émission, il y a Nzambe, titre nango, nouvelle création. Bon, bakambo échanger, yeso a bengingai, donc ce que nazo saelaye bokolanda émission nanga, bokotia fois na binonga pe na tia ngai, miracle et salami. Mes bien-aimés, vous allez suivre bientôt mon émission sur la parole de Dieu, une nouvelle émission qui va se titrer Nouvelle création sur cleboaoriginal.com. Oyo bazana kondima bako sangisa kondima nangai bako mona loboko nzape miracle nzambe. À très bientôt na cleboaoriginal.com. Zamba pambola bino. Bandeko nangai, merci mingi na ndenge bolanda kingai na émission na saki ya liboso na saki liboso na senga ki bino boyamba Yesu na tiaki bino foi na parlaki na foi na o Yesu asaki na kusu pona biso na lobaki azwaki masumu na biso nyoso azwaki maladie na biso na croix azwaki malédiction na biso, azwaki pauvreté na biso na croix. Akufi asekwi, a memeli biso, a sauver biso, a bénir biso, a guérir biso, a rendre biso libre, a pesi biso, bomoya seko, a pesi biso richesse. A lobito ndimango, a toza maladie, kondima maladie wanate, boya maladie, pote Yesu azwaki maladie na kurusu. A tous on a pas problème, kolobela ba problème nante kondima pe ba problème nante pour problème moko ezana puissance liboso ya Nzambe ezate. Yo ndimeli mokonzi oya simba nyonso tu. Émission nanga ya liboso wana na lobaki yango. Na lobaki émission mibale tokosolola lisolo ya mai. Mai bandeko nanga eza puissant. Mai ezali Yesu ye moko. Mai sans mai mutu akoko vivre te. Mai ezali vie. Na kati ya nzoto mutu toza na 70% ya mai na kati ya nzoto mutu. Na kati ya libumu mwana po botama soki mwasi za na zemi poche ya mwana avant mwana bima ezalaka mai azana kati ya poche ya mai. Mai tomela kango, mai tosokola kango, mai ezali vie. Sans mai mutu moko akoka ko vivre te. Mai ezali Yesu ye moko. Mai oyo nazola kisabino bandeko nanga soki to bitotanga ngona 1 Corinthiens 10 3 4 et 5. 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens banenge nanga soki na leki nazoleka bozo rappeler Bible pona ko noter ba verset. Ezalate naza koloba boy fo bino moko pe bozalaka na verset bozalaka na Bible po botanga kapé parce que o nyoso o ngana kosala o nyoso kosala ma eza Bible eza ngai mutu na inventé te toza na lobi totanga 1 Corinthiens 10 3 à 4 et à 5 donc chapitre 10 verset 3 4 5 awa. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc, bobo sanate bandeko, bobo sanate que papa nabiso. Donc, bana Israël bazaki na désert, bazaki kotambola, nzamba bazaki na bango, présence nzamba bazaki na bango, na moyi ezaki nuée. Ezaki kotambola bango. Na butu ezalaki colonie ya moto. Ils ont tous passé au travers de la mer. Bango nyoso balekaki
Nanzela ya mer. Bobosa nangote. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Bazaki baptisés dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils ont péri dans le désert. Donc, le rocher spirituel qui buvait, c'était Jésus lui-même. Mai ezali nzambe ye moko. Mai ezana pouvoir. Mai eyokaka. Mai elobaka. Mai sans mai eloko moko ekoko salamate. Tango nzamba benga ngai ndenge na yebisa bino nazaki koteya. Nazaki koteya nazaki koloba komba Yesu te. Naza kupesa kaka na rozo ba verset biblique na rozo ka maté na kati ya Bible na bandi kote ya pona bolingo to tambola nango. Tango nzamba eko loba nanga parle de moi ayeko yebisanga apesinga belombo alobi nanga mai okosalela mai oyo muto nyonso tu oyo akomela mai atie foi na ye na Yesu atie foi que mai eza vie alobi na mai problème nyonso oyo aza nango. Ce qui a été foi na Yesu Christo ameli mai et ko purifier mai ezali purificatif et purifica bana nzambe vomba kota na kati ya temple na tango ya Yesu na tango ya loi Moïse bazali ko sukola maboko liboso po ba se purifier na mai oyo ngana kotia liboso na bino yango oyo nazuite mai na ke kozwa mai na robinet na sombi mai ndenge biso to sombaka mai yango na tia na kati ya verbe ndeko nanga mai oyo mutu nyonso aza maladi mutu nyonso aza na ba problème mutu nyonso oyo aza kolala malamu te azwa verre mai oyo asambela amelango azwa verre mai asambela amela mai akosala témoignage père mai ezali yo moko nzambe yo mtolobi bato bakobika na mai bakobika na oyo biloko yo lakisinga na bandi na mai na kokende na oyo ya mibale na kokende na oyo ya misato olobi na kosala nyonso na kombo na yo Yesu na kosala miracle kosala ma point de contact et kozala biloko oyo pesinga yango nazo pesa peuple na yo oyo azana kondima akosala ngo akoya ko témoigner monene na yo nzambe na moni monene na yo na biloko oyo lakisingai bato o ba pusani pembeni na yo ba dimi yango ba sali yango ba moni miracle bakoya ko témoigner toko mikolo koya kuna mama moko aya ko témoigner puissance nzambe oyo amoni na biloko oyo yo opesinga olobi pesa peuple laksa peuple na yo nzambe mai yango yo na présenter yango yo mai oyo eza na pouvoir po eza yo moko o nyonso akozwa verre akotondisa mai akomela ngo aza maladi aza na ba problème aza na ba souci akomela mai oyo biloko na nyonso eko mai ko purifier e okende ekosila akoya kotemanya monene na yo bande konanga mai boyebi valeur a mai boyebi puissance a mai soko za na problème soko za na souci ya ndenge nyonso yo kozala nango zwa mai tiango na verre sambela mela yango sambela mela mai wana loba ngai na biki po mai ezali nzambe za Yesu yemoko mai onazo ko mela za ko sukola libumu nanga ko sukola nzoto nanga ko sukola biloko nsutu ya mabe mai oyo nzambe bozoko mona mai yo tiango ekoma makila ya Yesu Kristo po Jésus Christ est ressuscité tango na yawa na ye koloba na bino ko Jésus Christ est ressuscité aye na pesi biso fungola ya mort na séjour ya mort ezala maboko na yo mondimi kamata fungola wana fungola biloko nyonso ekangama na kati na bomoi na yo fungola ngo
kamata fungola oyo Yesu apesi yo, fungola oyo nyonso eza kokangama na kati na bomoi na yo, fungola yango. Libota na yo soki ekangama maboto no ekangama, fungola yango, fungola yango oyo Yesu apesi yo. Soki libala na yo ekangama, fungola yango, fungola yango, fungola yango, fungola yango oyo Yesu apesi yo. Soki mukanda ozwaka te, fungola, fungola Yesu apesi yo. Ndima oyo Yesu asala na ekurusu mpo na yo, malédiction eza lisusu te na kati na bomoi na yo. Bandeko na ngai, tango ya Ancien Testament, Balaam akendaki alingaki ko maudire, Balak atindaki Balaam eza na nombre 21, 22, 22, 23. Akende ko maudire Israël. Nzamba alobi na Balaam, eloko oyo nga na bénir, bato oyo nga na bénir nga nzambe mutu moko ko maudire yete. Na tango wana bazalaki nanu sauver te. Mais tango ya biso tango ya grâce nana koko maudire yo. Tango bango na bazaki na grâce nzamba zako tambo na bango nzamba bazaki na kati na bango te bazaki nanu sauver te. Mais biso toza sauver. Na tango biso toza sauver nana koko maudire yo. Na tango wana bakoko maudire bango te. Bo nana koko maudire na tango ya lelo yo, na tango ya grâce oyo. Nzambe tondi ma grâce. Bana tondi ma grâce bandeko. Tondi ma grâce. Oyo problème na yo nyonso ko sila kaka na yo moko. Nzambe asasali nyonso na ekurusu. Akoya ko sala susu te. Asasali nyonso na ekurusu. Tout a été accompli à la croix. Et comme sikoyo yo sala. Ya asasali comme tourna yo o sala. Ondima oyo asala na ekurusu. Ozwa oyo nzambe apesi yo bokonzi nyonso eza na kati na yo. Ozamo konzi, victoire eza pa na yo, victoire ezali. Oyo koloba na mayo so za kondima. Mayi ko sala ndenge yo lobi po eza élément nzambe asala. Bandeko nanga, bo tia tembete. Bo yo kama kamonga na zolo bana bino. Nga moko na sali expérience nango na moni, bato pe bazo ya, bazo sala expérience. Soko moni ko kokite, ozo comprendre te yaka benganga. Po nzambe nanga akosaka te. Nzambe nanga za bomoyi o ya lobi yango nde mutu salama. Lokola lobi mai eza vie, apesi ba symbole ya mai. Apesi symbole ya mai. Lelo tozolo ba mai nazana ba temps mingi te po il faut natala air parce que nazaka na 25 minutes. Na ko continuer te donc on est obligé na sala rango ndambo. Lelo to lobeli mai. Mai eza puissance moko ya munene na mai yo ba batizaka. Na mai oyo ba batizeke Yesu kaka mai oyo. Mai oyo babatizaka bana, mai okoti na mai o plonger. Mai oyo mi oyo nzamba afungola ki mai bana ezaye baleka bambisi batelemi na garde à vue bana zaye baza eza mai eza na puissance. Na bamboko ya ba japonais baloba tiaka mai na kati ya verre balobi na mai mususu balobi yo kozala boy ba kamati verre mususu baloba kite baloba ki esalama ki ndenge bango balobaki. Mai eza na puissance eza na mai. Okoloba ndenge nyonso yo olingi okoloba ngo ozwi omeli osukoli na kombo na Yesu. Naza na minute mingi te tozana ba élément na lebisaki bino na mission na ngatango na bandaki na lobeki tozana tokosalela ba élément oyo nzamba apesa biso ye moko apesi biso tosalela ngo pote tomona miracle na ye eyaka na kondima na liloba. Mais miracle ne pezani na biloko ya sala. Biloko ye moko asala o eza motuya o ekoko déclencher point de contact o ko déclencher guérison na yo miracle na yo yango yo to bandi na mai ndima mai yo eza na puissance mai yo ko kamatango lobi obwaki na ndako nozo mona na ndako kuna problème na ndako bana maladie li pesate loba iboso luka et pas pèse luka problème et pas ali se repentir. Senga pardon na nzambe le bosso luka péché zali wap luka likamoni les osa kimi eza na ndako te se repentir bo yoka na bino so na kati ya libota bo senga na pardon bolimbisa po epai bolingo zali il faut pardonner zala soki o pardonner bandeko na o pardonner bana na o pardonner mobali na o pardonner yo penza ba ko pardonner yo soko pardonner te o fungoli porte na diable ato simbi mayo ato lobeli mai ko sa iloko mokote. Il faut pardonner, au tatola, yes, au pardonner, au se repentir. Donc, ça veut dire se repentir, ça veut dire au tiki, au boy, aux une décision, au boy, ma camonio, surtout y a ma bé. Ce qu'on veut dire, ma bé, au tiki, en gros. Nzamba lingi péché te asa sukoli yo kozonga soso na poto te na uta yokoloba nzamba sukoli a nettoyer comme propre
otiki lokuta, otiki jugement, otiki condamnation, otiki moyibi, otiki kofinga, otiki cupidité. Okomi ko banga nzambe, po nzambe a protéger yo, po nzambe po moyibi, moyini ayate. Soko funguli porte, nguna ye. Soko funguli porte, yaba kanda, olali na kanda, opesi action na diable aya kosala. Aza musika. Yo kangama na liloba. Zwa mai, lelo tokosola mai. Lobi tokosolola eloko mususu. Sima lobi eloko mususu. Après tokozalaka tokosala chaque semaine to banda ko détruire maladie moko. Bo nyoso bazana maladie semaine to tolobi semaine to telemeli par exemple exemple à bénir biso nyoso alobi to za fréquent moi ça bota ka te to tolobi semaine o ezalaka to kolobaka pendant une semaine kaka basi ba bota ka te to kosala ka délivrance basi ba bota ka te après to lundi semaine mususu to kosala ba bazana mikanda te semaine ko yakuna to sali bo bazana maladie ya ba mikwa ba rhumatisme semaine ko na ba maladie nyoso to banda ko sala ko détruire ko délivrer batu biso to lingi puissance ya maloba to pratiquer yango ko liloba oyo eza na puissance mais ceux qui o pratiquer yango te zo ko lobaka ondimi yango sa o pratiquer et ko sala eloko moko te biso to ko pratiquer liloba oyo na babiloko oyo nzamba sala lokola ya lobi nanga oyo ya lobi nanga ndenga na osala na kotala mutu te na koyoka mutu te po naza kondimila lilobo oyo naza kondima oyo ya lobi na kati na vie na biso bato mutu na mutu nzambe abenga ye na ndenge na ye yo akobenga yo na ndenge na yo nga abenga na ndenge na nga ye abenge na ndenge na ye apesa mutu no biso toza différent mutu na mutu toza likabo na ye eza kapo na lukumu na ye eloko makasi ezali awa eza parole donc oyo nyonso nga na kosala na kosala ngo na parole na kosala ngo na eloko mosusu na liloba ya nzambe mai eza na kati ya liloba eza symbole ye na oyo eza na kati ya bible oyo nyonso na kosala eza symbole oyo eza na kati ya bible ba verset biblique pe ezali awa lo ezali awa na apocalypse 14:2 ezali nyonso na komi awa nyonso ezali awa ba verset biblique ya mai soki bolingi na pesa bino na kopesa bino yango po naza na temps mingi te moyena tanga ba verset wana nyonso eza te Yesu aza ye moko mai. Donc nakasi boyoki bondimi ngai bondimi Yesu bondima ngate bondima Yesu bolimbisanga bondimi Yesu lokwa mokonzi pe mobiksi Yesu wana ressuscité azali abengi bino alobi boya nanga bino nyonso boza fatigué chargé je vous donnerai du repos. Oh nyonso aza fatigué chargé ya kopesa mokumba pa Yesu. Pesa mokumba na we pa Yesu yozala pepele. Makanisi longola makanisi ya mabe na motema na yo na mutu na yo batu nyusu mingi batambola ko mona makanisi ya mabe azaka na makanisi mabe balingi balokanga balingi basala boy mutu asali boy non longola makanisi wana yo makanisi na yo za nzamba sa sali pona yo mutu fosala okosala ngona nini na kondima na yo nde mutu eko sala miracle bande konanga botika malamu tokosolola susu mbalasima nakasi tango eza muke bapesi ngaka 20 minutes 25 minutes nakolekisa te donc basima tosolola mungwa tokolobela mungwa lelo tolobeli puissance eza na kati ya mai tozwi verset 1 Corinthiens 10 3 4 5 toza susu so bolingi botanga lisusu toza na Exode 17 6 toza na Nombre 20 11 nyonso ezoloba na mai boko noté boko tanga ngo na ndako mer rouge toza pe na Exode 14 22 zoloba mai ya Jourdain susu 14 Josué non ouais Josué 4 18 donc mai eza na ba verset mingi biblique donc ngana za na to moke moyena tanga ngo nyonso ezate donc mai pe eza na voix elobaka mai eza na montagne ya éternel zaniye mai ezali Jésus yemoko mai ezali symbole ya écriture mai ezali yango nde eza baptisaka donc mai eza purificateur eza écriture ya makila dans l'âme dans chair Jésus atambolaki na mai ezali premier symbole ya Bible mai eza important donc elobaka eyokaka biloko nyonso ndenge na lobi o nzamba sana mokili elobaka eyokaka botika malamu na lingi te bakata biso donc botika malamu nzamba za na bino merci Seigneur pour ton amour j'ai parlé encore de toi j'ai parlé de l'eau Seigneur l'eau qui
et toi-même. Oh mon Dieu, mon roi, tous les gens qui vont prendre ce taux, Seigneur, qu'ils puissent avoir ta main tout-puissant, que tu puisses les délivrer comme tu les as déjà délivrés, Seigneur. Mais la mesure de foi que tu as mis dans leur cœur et la mesure d'amour, Seigneur, que l'amour et la foi soient augmentés dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils utilisent les éléments que tu nous as donnés, les symboles de l'eau, symboles de sel, symboles de l'huile. Merci, Seigneur, pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen.